Bonjour. Comment on a John? Ah bon, par rapport à l'écambo au lobby, tout même à Moutoumoko, ils apprennent à battre la pona pour colonner les banjos à Bissomoko, mais tous a confirmé na kondima eloko wana. Mais eloko mususu to pesa biso pasi Carbia ezo kitate. Eloko wana Carbia ezo kitate, yango wana bozomo na biso na micho, to mi se faire retrouver te. Mais pona ko battre la njoto na biso, tozo respecter mibeko mokondi ya mboka alobi ke to mema mutu mo tozo mema mais bosengi na biso e pa ya bakondi na biso kaka ke ba kita biso Carbia pour que ko faciliter batu oyo bazo sala transport te o bazana besoin ya transport to diminuer bango pe to ya transport. Bango so ba kiti biso Carbia biso pe to kita to ya transport. Comme bango bazo kita te biso pe to mataka to ya transport. Mais pour ça na biso za ke ba kita biso Carbia. Et on est nous ça na ngate. Mais on a des solutions te. Bonjour. Comment nangaza Hussein Mbimba? Musala ikomi makasi koleka. Moyen tozo batezate, tovandi boetala tovandi na moi. Moyen wazo soki omoni client moko to banda kwela tozo leleka kata aye na mbongo to memagate. Tozo apo to kisata mbongo ya versement parce que mikolo ezo kate bakolo moto batia biso pression wapi mbongo wapi moyen to kisango ezate. Net na fani awa na kati awa nazo sala effort pour nacha na limba et ko après na banda ko bondo musale zate. Est-ce que vous respectez toujours respecter yango mais na kati ya respect wana vraiment yango mabe yeli biso tozo intégrer eloko ata mon côté tozo mema mutu moko net so fandi awa na uti ko yebise que awa to longa ti magasin 1500 mais mala oyo tozo longa na 1000 francs au tige magasin olongi kuna yo osala na magasin te bando na biso vandi place wana oh yo osala kate olongoli moto na yo ti awa eloko ezate limba esili na kati ya moto ofandi siko bandi ko traiter baninga moninga nanga sala bo pona za ta malimba yango nazo senga ba konza mboka bakisata essence to banda kosome sana moins cher peut-être tozui mutu moko wana to comme retrouver. OK. Combo ancien combattable du Black Son. Makasi. To komi siko place à mi fana moto mosusu opeswa ata ba 800 ba 700 ozokendeka. Place à 1500 okende na 1000 francs moto mosusu ayeboye naza na 900 ozokende place à mulayo otiki moto wana ozongika yo moko nyonso wana ka pona ozwa ke bali ya na ndako mwaeza te surtout ba to souffrir makasi bandako bazoloba e pesa biso mbongo ata muke wana eza te siko muke wana kozoela ngo wapi il fallait to bimako siko ko bima na biso eza na pasi nde yango wana tolobi ke basalela biso faveur pona likama moto moko to ndimi yango to mema bato mibale te to ndima moto mema moto moko siko souffrance lekeli biso chef basalela biso faveur bakitisa ta limu Carbira pardon to simba ta pona carburant po moyen zate chef ma mikolo mobulu fa ya na ngai na mboka mikolo vraiment to souffrir parce que ba activité ezate mboka eza vraiment circulation ezotambola te donc tozobima bo de 6h ti ata 19h on se retrouve ata na 8000 francs na poche au moins ozolingo verser mon bato versement plus ozo boule otala Carbia ngo eza na cher au moins ba biloko ala to souffrir vraiment na mboko vraiment depuis malade wana ekoti toza sous moyen te to souffrir makasi te bakonzi bakanisala biso surtout côté ya Carbia na bakisila na biso Carbia en attendant makamwa malade wana esila ati ba activité ekozonga mais Carbia eza nano ya kokita. Bonjour. Comment on a conçu? Te to bénéficier to respecter bibeko ba pesa biso ko mutu moko comme bénéfice pende ezate on a carton bénéficier makasi to moi 2 personnes place à 500 on met ba tout balé bo zota moi 1000 francs place à 1000 francs mais maintenant 2 personnes zota moi 2000 d'autres on bénéficier moi muke ça va quand même pour bani na l'état mokonzi asala sortir avec bon biso c'est le biso ba monter to moni to kolo bane tikaka ba kitande Carbira pour so ba kiti Carbira biso to bénéficier pour la micho comme Carbira ba kitité mais biso ba kiti biso to même tout monde to respecter mais Carbira kitaka te zaka likolo ka nde zaka liboso.
donc bakita carburant quand même biso beto me conseiller to vota muke pour na ndenge to me moko wana bote papa comment langa dit tozozo eloko te tokemba mabe na kati ya nzela na mutu moko liboso toandaki komema de mbongo wana okota ta mosusu ozonga ndako na bafo mbongo mais la tolelaka bakisa so carburant et ça c'est kita tozwa mwa bénéfice tokemba mabe na nzela. Mote bandeko, merci ndebo ya minga na bandako na bino. Tobanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba. Don naza ndeko na bino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandar, biso bana Bandar. Banda na longwa na ya poto. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à biso, ezali pompe, et un muscle. Et à mon thème à mon si koyo, mon thème à musala na moyanini, ko poussa, ko tindika makila propre, na bamisisa minene, na bartère. Diabète est sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali AVC. AVC est accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la moukouse. A, ils ont accident au à tout moment. Ils ont brutal. Si que V est allé makambo à vaisseau, ba vaisseau ils ont artère, ba veine, ou ils ont cerveau. Et puis C, cérébral est allé makambo est allé cerveau, est allé moutou. Voilà pour la AVC. Mais si on classifier en mode 2, les amis balé. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continue à vous conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto malamu et de qui loso. Nyama mbisi na pondo. Merci. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.